Ete nini ko Kongo elengi kofiba bonbon. Glace misi la sexy. Bato balobaki mingi pona glace. Super MC. Bato bafingaki mingi pona glace la sexy. Sans kitoko. Mama e. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Jambo ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy. Viens avancer ça mama. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Très propre, la même magique. La famille Mizi. Tout le monde propre. Tout le monde propre. Tout le monde propre. Tout le monde propre. Agence ya moko o elongoli bana kini complexe car ke bana kimbambala surtout yo musicien utamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solo la Adams Business avec Adamo Kumbo moto ke kolonga Dubai koma Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons le groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à biso na bango za ke osomi mutuka na Dubai, nous avons possibilité ya kucha biloko na yo mutuka kati ya mutuka ko ya ofuta le même prix ni ofuta ka mbongo no ya mutuka autant de lignes yo kani na mutuka ya mondo ofuta biso sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train olongo Dubai oyati Kongo. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Il faut que nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Voilà. Bonjour à vous tous qui nous suivez, nos chers internautes du site www.congo Elengi avec Mike Lokamba, bien sûr, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, les journalistes internationaux. Merci à vous tous qui sont branchés. Aujourd'hui, je vous demanderai tout simplement de rester branchés fidèles sur vos écrans parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission Jardin des Stars. Aujourd'hui, comme surprise, après Dubaï, invité à ma casse. Invité à ma casse. À la personne de Venzora. Qui Sinzora au Congo et cette fois-ci avec Mike Lokamba. Et n'a pas dit tout le monde. Donc, maniqué. Comment on est compliqué? Makasi. Maniqué.
Voilà, toko solo là ou azalaki ebongo ex toko ba o azalaki mama ya mwana biso bana biso mama ya bana prince mama ya bana ana ba prince oyo babi ande on a biso atikaki biso tozana yi awa toko solo là na groupe mobimba ya Venjora na ebi bongo na mona ki déjà l'image libanda système ya Moronda. Ya Moron. Voilà, bah te belle fait baïbarate Moronda et Outawa pour découvrir ensemble. Bonjour Venjora. Ouais, bonjour Mike Lokama, en tout cas MK, en tout cas merci. Na mona okala, na mona wana Lili, na Dubaï, mboka kitoko, en tout cas na CP les choses non kanisinga. Au coup de ça préparé clip à gérer na so ya Moronda. En tout cas, n'a pas le plaisir au monde les choses. Ils ont une émission en tout cas il raté quoi. Voilà. D'abord, évolution qui est comment jusqu'à présent, il y a un pauvre. Est-ce que avant les a déjà pour un disque qui sera disponible? Ouais, on a un pauvre qui est bien. Et mais ça n'a pas passé au table de la télévision. Barti sont sous pauvre aussi que produit bango. N'est pas cabossé, basé léo. Moutouza qui est bien. Beaucoup de studio na balman, on s'habille bien, mais on fingaye. Et ça la bien été. Au monde biso na RDC awa, les a ko finga te la vérité. Atamboli bien té par exemple. Bon papa ba ma bena yeza ba ko critiquer, ye bazo finga bazo critiquer ye. Eza bien été. Moni ana ka RDC ba priorité ba la sauter. O to zaro ka ba daro kindongo ba Manu Luvaka ba Diego musique. Ba tika na bango biso ba artiste congolais ya RDC. Lelo artiste nyonso azal maboka mpova. Montana Kamenga, Félix Wazekwa, Werason, Otolanda Awa, Ingeta, Kofi Olomide, Yeka Bosse, Bissoni surtout. Pour façon, tu es belle pour façon que des bisons, ceux qui m'a bezali, net qui c'est là lobby, pour va payer $250 sa promotion album est $250 et là. Net qui s'injure album est en pauvreté. Et c'est bisons na manger na ba rouler to vendre boye, na ba debeso ba kunga. Biso moko to bundela marketing album na biso pour mutu ayemba yango te pour ka produit biso ko sa te sur le bi apc $250 na lobby et ça album na yo moko faut ça la promotion na yo moko et puis faut ça nzembo ya bien et loko ya bien oyo bato ko sepela na yango nga album na nga suki pauvre abimisi mama promotion album na nga e makam na nga et c'est mama pauvre te banzi mlanga na mbili ba japonais wa tele njulu câble ba Mamadou Arisho ba na leki ba mbongo na bango il faut ça et puis eso album nanga et rosa bien pour ngai et c'est bien pauvre pena mais pauvre côté rosa mbongo mais pauvre rosa mbongo ngapi faut ça promotion ya bord nanga pour album au c'est motour ne moto qui t'aime ça solo ba frique ba partout ba reçoit na vie ne bazo critiquer vie bongo en tout cas eso ça la faux Mathieu Dol, motema de barabo fonda benga na souhait. Batu mo tu nanga yango pauvre ngo batu baso boye yozo coopérer ndengeni. Non yozo coopérer na dans le sens que nanu obimisi disque té pour ba na simero le ndengeni. Siko ba sele yo déjà ba sa bateau déjà ba moni que non en pauvre peut-être. Na yebi makamunyoso. Na yebi makama musique. Na la ndeki selo elo rezo lo bakaka likambuya promotion. Mais promotion album na yebi makasela ngo promotion. Tu faisais qui ça ko limba télé kaka tant to banana promotion fallait pour panga mo na marketing makas na tous les télé non les ka ba vendredi ba samedi ba dimanche ba mardi ba lundi na otam na ba sound ba tout ba yebi non c'est la promotion il y a droit chemin to ça ko ta sous producteur té to ça ko promotion il y a droit chemin il y a album na biso il y a artiste hein ba tika pour vendre tela cheveux dormi producteur à Boga de Suga Mindele venez souvenir à Bogar vraiment. Brice Moba ya Bibiche il fait faux. Bolingo ya bien venant à Londres on a vraiment Brice Moba vraiment battre la Bibiche il fait faux moi c'est yo bolingo non quoi. Donc tout respecter kaka moi pour te on mort de tika une émission surtout tout ce kabolaé. Donc en tout cas bien moi respect kaka. Voilà, je crois que le message est bien parti, le message est bien capté dans vos maisons. Abandeko tout peut la biso bien que va ça conseil dans la télévision boyete. Alors les lots tout qui est vite fait dans actualité. Ngana zalaki libanda azo kama solo ya Moronda.
et puis moronda ngo avant na yo ka masolo ngo libanda ezalaka déjà awa d'abord moronda ezalaka nga affaire moko boye yo mo expliquer ezaki comment et comment na cri babwa kayango na moni ozu animateur bauti na collège de noble la mona ina image il banda oui ezaka système ga ya to bandango kana yo ci émission abatu baye ba ngana yo esprit na ngana yo sala ba ndenge moko et puis ngana ka esimbaka to banda émission ngana yo affaire de fisto saïse que ba saïse ba violer fille moko na 5 personnes to banda ngana yo na tel empreinte na bandal to sele mso affaire moronda ngabe petit vraiment a seulement 5 moronda vraiment tambora vraiment impossible pas 5 moronda et banda wana et puis to l'accès est fait à 5 moronda 5 moronda mto tambora te mais et c'est ngaki ke moronda bato sepe na ngwa kombango moronda kombango bien moronda otuna cherche panye petit de lo zonga moronda masranga benga na États-Unis Mao Yogo Mobutu Mao Yogo Mobutu benga la Boston moronda zo sala bien qui sont à la mungi bo mona pena moronda pena binanga pena o la muki vraiment et ça la bien moronda vraiment yango to mona ki ka et to Samuel ya coach de l'animation to ça la crie moronda parce que ça danse ya mibali yango moni esimbi ce que c'est qui a bassé les simbate ba yembeli ba fwengi l'autre zubina yamado kaka feske ya moi si moi na tikaka to honorer mbalo mibali bazanga na moi yango mbalo perde sa mibali moronda yango moni ekangi okomona nana petit na ziana japonais a aussi un spectacle mo ziana japonais ba misente ziana kaka. Merci comme ça na malolo to betana na maboko na leader inspiration na outil vraiment na quatre émissions za blaguité aza vraiment artiste voilà merci et où ta émission na mono koloba nini ya koloba nini 5 moronda petit projet 5 moronda petit otambo la politique ba moronda vraiment Élysée Moutingwa la star plus 10 Rolia Zolelo mabe machika vraiment mobala pemba zolela ka Élysée Moutingwa la star plus 10 vraiment mobala pemba zolela. Voilà, merci Namalolo Loris la congolaise. Pardon. Loris la Congolia. Loris la Congolia. Ah Loris. Loris nena lela. Oh Loris. Ah Loris. Loris. Voilà, c'est l'ambiance. Nicolas Zakara, tu sais que tu es là quoi. Voilà. Na place à Zala comprendre. Voilà. Alors comment le 18 juillet, qui Braza, qui tient aéroport de Tindie. Donc tous années on a mobilisation sur ya bateau. Oh, il y a ma solo. Mais il y a remplacé Mère Malouti. Ouais. Nada Château Rouge wana et puis non que Mikilibo yem do yambanga. Yeba mto yambanga et puis bien ngeza maboka Loris. Bien nga bien nga combien France. Air France. Pour Air France. Billet à Pamba. À Pamba. Billet à Pamba. Allez kaka. 1500. Ça dépend. Ça dépend peu ya ba mois et kitara. Mais là aucun ba date. C'est quand prévu. Te ngai makamla ngazo ko makala mingi te menga la bomba kana ngate. Mokono zo avion o sabato na zu avion bo balinganga. Baba mona nga de aéroport ba yamba la sanga da Château Rouge. Pour que na besoin na Château Rouge. Ba 1500 €. Na la Château Rouge. Na ba maman Château Rouge. Na la gare du Nord. Batam sanga la gare du Nord na Château d'eau. Au mon aéroport Roissy, au kitana Roissy. Roissy. Et alors le kitaba nga fa Roissy ba circuiter ba Roissy vraiment. Roissy. Circuiter Roissy. Voilà. Merci, c'est l'ambiance de cette émission. Merci à Alain Django, le roi de Chicago. Merci à Zéla la fraise. Zélia Kunga la fraise. Merci à Fernando Tembo, Motonanjambe, autrement dit l'homme valable na Londres wana azosolola valablement. Merci à Zola de la Cruz, les riels na kata ya Suisse, azo konza tous les bazombo na Suisse, au boy au sali mokili na yo, au sali nanzambe na yo. Merci aussi na merci kumotema ya Gobelisha, la première dame de Lausanne. Voilà. Donc s'il te plaît, voilà, s'il te plaît. Je disais tantôt que je tiens à remixer comme ça
vrai Mike Lokamba au bazo soutenir biso na Molibongo Adamo Kumbu na kati ya Dubai moto abengisa nga vraiment na kati ya Dubai wana si Adamo Kumbu bengisa kionde mikuna sta fetonda bon Adamo ako bengisa nga na Christian Ozil tena ba roli peut-être 3 personnes 4 personnes to ça play back vraiment to banda ko tonga kuna il faut ça la sports azana agence na ye ya Adamo oui ya Fred c'est la bloc Adamo na mona Dubai Adamo na passeport Adamo na nyo Kumbu Adamo Kumbu Kumbu chérie pardon mon à Dubai Kumbu pardon ngana na passeport Roli na passeport des besoins en passeport Christian Zila en passeport au Sénégal moi ça babia passeport tout le monde est Dubaï voilà donc hier en tout cas hier côté là en tout cas la longola parce que azana une agence a repé ce visa car lelo oh maman lazo le solo donc so tinde les gars identité na yo ni passeport photocopie na mail na lo ba kombo Adamo na mata avion kala Kumbu na mata avion kala na changola na bis taxi lufu Luanda Adamo na mata avion kala na mata na avion kala na mata avion depuis 2007 vraiment voilà merci. Le message est bien passé. Merci na Bandeko Toubatala Biso. Merci na Adamo, ça se passe toujours comme ça. Adamo Kumbu. Voilà. Alors aussi, ça m'a dit pour Adamo Kumbu. Système kaka. Sentiment ya bolingo ya Adamo Kumbu na golela. Dubai ba golela Adamo Kumbu tona bilengi na koyemba yo Adamo. Nzambali ngaka sala yo iranyumu yo welisi Adamo Kumbu bimi mozo. Nzambula sala yo iranyumu weliso bimi mozo na koyemba lelo Adamo Kumbu. Adamo Kumbu na Dubai Adamo Kumbu na Dubai na Dubai na Dubai na Dubai Adamo Kumbu na Dubai Adamo Kumbu na Dubai na golela Christian Ozil ba manger ba golela Adamo Kumbu na Dubai et puissance la patronne Sandrine Mumpende na Bruxelles est-ce que Christian ya Adamo Kumbu na gati à Dubai ba golela Adamo Kumbu na Dubai na gati Dubai Adamo Kumbu na Dubai Adamo Kumbu na Dubai. Voilà, quand on est dans le Baka, Adamo, qui s'injora yeyo, n'ébike ya mole benga inga pemben, rubike non, ça s'appelle la qui s'injora, il faut ça la spot, qui s'injora. À Dubaï. Oui. Oh. Donc merci. Message au serait à Talian Ogamba la moko aux solutions. Donc on a un passeport, Christian Ozil a un passeport. Roli a un passeport, des besoins passent un passeport, on a 4 personnes. Voilà. Moi, je play back pour se passer, je mindelo, je Dubaï, je Ronda, moi, je suis besoin de semaine, attends 2 semaines. Voilà. Merci. Venzura. Mais dans Libanda PKK, oyo bazo sepela na baklina yo, il y a Moronda. Bazo reproche quand même Moronda, ça purement bêtise. Loboko. Kangisa on a nzoto boy. Ozomona te que quelque part ceux qui battent balande binoté censé Roland de la bino. Il y a le boko ya pamba quoi soka so ba bina ngondenge ni. Le boko vraiment. Le boko comme bêtise. Ko fukuta yemba etutana yangona yango etutana. Ah ça c'est bon ça. Na danse nango. Toloba eloko nyoso tu ezala na signification na. Ngona sayoti. Moronde ya le boko. Moronde ça danse. Moronde ali signification nango Moronda. Ndeti ozalaka eza force ya mobali. Okozali boko le kofi moko. Ngoli yango solo bati. Ya biso ba africain to bina mingi na loketo ne ba fali bina wana. Et c'est quand on bina bina dasa Moronda. Desbe mi bali. Pesa nango be bêtise mon côté et ça na Moronda côté. On va sentir côté. Baby kenjora côté. Ça na côté le côté. Le boko quoi c'est yango. Maka quoi ça. Quoi ça?
Obo c'est bien que moi tika ki muke ba ya mado ko balak sapela lisoko ka ya mwasi. Balsani. Lisoko ya mwasi. Bota clip de. Nga betisi. Comment on parle de lisoko? Lisoko liboko ya pamba. Liboko pamba. Opena na ni brigade wa pas Kofi, maman pesa sima, papa beta tonga, twin. Mais c'est normal dans l'hôpital tout le monde a payé. Bon, si on a pas le loboko kaka. Binaka danse moronda. Tu pas bien. Binaka danse moronda. Japonais, on a pas kata bilamba. Japonais, oui, japonais. Donc une émission télé-réalité, une émission live. Voilà. C'est ça. Donc. Ba mama esi bobina moronda ba papa esi bobina moronda ale ziana toke nango yaya ale kote o 5 kuna 5 osangisi 10 longwa toke atobina kadasa moronda tobina moronda ziana abini moronda tobina kadasa moronda jibe kumaluta moronda tokanga kadasa moronda tobi yo zwa simba ye ziana fina ye toke ya tobina kadasa moronda yo moronda tobamba kadasa moronda na binisi bango moronda moronda ye bouger Congo moronda ye bouger mikili champion bijana ba osambwa wa famille Tembo na Paris. Voilà. Donc, comprenez, c'est l'ambiance de cette émission. Ça se passe toujours comme ça avec les artistes musiciens. Tout le monde danse à Moronda. Moronda, ça tout bien dans le quai, tout. Bisous africain, pena, ma bille, ça parle au quai, tout bisous africain. Minere que tu vas kota. Moi le quai, moi je vais faire bala, moi le quai, moi bien c'est. Et ça c'est normal, bibi kayumba, bibi kana kacha boire va vrai chéri. Tozane pena Dubaï, yaki na déjà Dubaï. Abina bibi yo na bibi, yaki na da Dubaï. So madame. Abina nga chambre ba chambre ba $60, ba $70. Ya lalia, ngana lalia kuno kela nga te me. Yesu kazala na dera, ponga za na charge na habiter. Ya dera. Na Blue Sky. Na Blue Sky. Ngasko na habiter soki kumba o tsabi so na habiter quoi. Il faut na charge. Nga fra za bi? Charge neni? Ils bizaka cité bien. Ça vit bien quoi. OK, c'est pas nga ngasa ke Dubaï. Na matavio kala so ba 2007. Ngasa ke Dubaï, si na ke Dubaï. Omoni moronda za dasa mibali, faraka esa na succès. Esa ne mo pepa tsunami. Na ebisu yo Mike Lokamba mutoka ngwa zate. Nicole Olé mon vrai chéri yebi. Olé mon Nicole vrai chéri. Charles Chris Mongwa. Ayebi masolo oyo moronda saka système wana. Bavena nga Jean-Jacques Pagna, Mathieu Dolo ya Deborah Bofando. Obela Pembe. Jean-Jacques Pagna Pembe. Ya Jacques Pembe. Ya Jacques. Ya Jacques. Ya Jacques. Ya Jacques. Ya Jacques Nena Sokola. Pagna. Ya Jacques no ballon di magate. No ballon di manogate. Osanini? Ya Jacques no bala on di manogate. No balola. Ya Jacques on di maneka ngate. Et puis no senga opesate. Balola ballon toni. Ya Jacques no balola. No zika ba moto maboko no balola vraiment. Ah olamba na comprendre. Non olamba on di manegate. Merci. Lui c'est Nzora. Comprenez Belbo. donc tout le monde a le rôle actrice ya munene donc moi bloka sala awa ceux aux États-Unis mais les lots Maman botanga tu éviter non tama barange voilà barange tu éviter quoi ribi kwaka olinga makamba boye yango en Australie na moni bongo pena Christelle Blanche sur la taille électrique et pourquoi pas na Cyril Kina fuma bitendi simo kimbanga elamba alors bon ça peut un problème quel que soit moronde zoya et au tchaba tout mal à l'aise kabosé azo boire rappel le mort na kende kuna na répétition bon nango azo boire kabosé héritier Gogan Motona Tembe boss live azo boire rappel le azo mo te tout en elo mo mabe depuis que pepamba niance kala minka azo boire oh bah ça ba artiste
Au moins, premier Gino Caporege, commandant de bord. Rola Lingaloba. Rola Lingaloba. On va te. Donc, on a ce hobby Missamoro Nanabiso. Donc, vice-président Christian aussi, tout c'était bango, tout c'était famille na bango. Mes condoléances déjà. Mes condoléances à ma famille na bino. Bon, tu vas abîmer cet album. Mes condoléances à ma famille na bino. Pour l'album pena na bino. Na biko tout est. Mes condoléances et kundami déjà. D'abord tu kana bino. Mike Lokamba. Boulot aussi auto sali. Au moins biso to batuno to bisano album teno bato yoka bisote. To sali musala. Willy Botella yebi garçon de Lix. Nata souhaite. Willy Botella. Sandrine Moupin de vrai chérie Elle Puissance. La patronne. Puissance. Masalanga. Ça rappelle un moko. Non, tangisima. Babi Bonamoto, Babi Amasananga. Babi Bonamoto, Babi Amasananga. Ngana zo banga mutu moko. Faut ça clair. Ngana zo banga mutu moko Kofi Olomide. Fali. Te. Mona fallait le répéter. Mona fallait le répéter. Falité. Falité parce que tu bisaba na ba musicien yango yo. Dans si biso sera wenge. Yango wana ka soso yoka. Yango wana ko soka yango wana ka. Ka sheri kana ngo soyoka. OK abanje, OK te obika yango wana. Omoninga ngana banga héritier no banga duplicité. Yo ko motanga nga héritier duplicité. Caporeti Gino. Nani Omusuka bossé. Bato basi Lacoste, Didier Lacoste. Na Lacoste, bato ba yoka bango. Bato ko ba voix sika ba Christian Ozil. Bato ba ko débloso ba ku ba bunda ba débloso ba kunga. Ba ko bunda na roli, ba ko bunda ba animateur ba bunda na solution nanga. Dona za sir na musala to sali blanchiment de Yafeli Bongolota, maman na Brian, Jonathan Lavina Ayebi. Blanchiment de Yafeli Bongolota. Nakata Birmingham na masalanga blanchiment de ayo album nga tanga saki na king awa na mobane Bongolota pas feli ngaki sinjoka na sa sir na zo banga ka Kofi Olomide transa ma porte parce que via za makasi quoi faut on ma vie tanga sa musala bien vile ko to koleka mukika na moronda na générique ne bena a kolé maman mukie mukika na générique Elise Moutingo aye masolo la sa plus 10 aye masolo ngaki sinjora na zakande mbamba za pe tembe na so banga mutu tenga na kei neso Nogomoto o solo la no fo za lokola ngana za ina Kinshasa ozotindela ngambongo la na ke Dubai okomi ko banga ko tina mbongo po awa ndo tinda 500 ce qu'on a Dubai zo mata ba 1500 ba 2000 au Calais Katane moi commentaire na makambo bozo ta mwana te mwana bino vraiment ngana monika na Facebook azo mwana eba na soko siba ina ne 2 ans na boye pena boye sa chance na ntonde boye ba elonya mwana bon pona yo pona ngasa mwana babia te ngala asa mwana babia te yemoko alima leka ke ba bwana da na baba komana mbani na palais na ngola baba petse ko sama mazemi te zeme bimika ningi kaka baba kufi mamo zemi ya baba biso to bika mwana mako azane babijo o baba tika so mwana wana ya yemoko na makamna ye mwana na ye mwana biso te atika obake mwana baba tika na zemi te soki saki na zemi baba banga bavanda kumoko bazenda kumoko te bakate mwa 5 mois kenda na vapana mobali na ye asaka mam na ye aloba yango na internet titi bozo so ba image kengane to bwana déjà mobala boye vraiment oyo basi bala kai ani maloba bakanda asani na zemi mais azo manifester yango te oui ilo mseza oui babi azali na caractère moko soki oye olobane likamba zemi eloko liboso ya njora ngakutu abando tanga ba problème njora de John na zemi wana ozamba zemi ba 2 semaines azana zemi est-ce que zemi on eza ya njora il faut taler bien on se comprendre caractère babi azali bongo babi atika ofana na zemi tie koma munene ayebisi mututé donc yo moka mutu na zemi oya na zemi ya 4 mois babi ayebisa mututé abetela mututé li solo abetela même yana e kosote abeteli nanuté ya na zemi a supporter charge na e atika ko salir kombo ya babia qui laisse la asa bomi donc ablongo lié vie na e o lelo o ya tambola raso kende ba boîte biso to tika na olela on se comprendre alela mobali ata sans ami balete déplaisant bisalela oh mama
bisalela oyo nde botutu bisalela olela mobali ata sanza mibale te bisalela o yango wana bisalela o mama o bisalela oyo nde botutu bisalela olela mobali ata sanza mibale te bisalela o voilà. Ba propos tenus ont engagé Kaka. N'a invité au Baza Awa. Merci na Doudou, bienvenue Zakodo le Baramoto. Na Pesimbote na Pauline Pemba, la patronne. Et pourquoi pas na Juno Doueme, Body Love depuis Dubaï, ainsi que Jean-Pierre Mongwele au Bazo Talabiso. Flori Mamengi na Bossaniote. Voilà. Mais yo, na au bois côté. Nzora na moni lumière comme suka to rapidité maman ça peut balo bata. En tout cas merci Mike Lokamba, en tout cas merci ndenge oye. Close en conflit na mututé hein apparemment. Na na tombolio. Te ko fait pekisinga. Te à part ko pekisa. Na za problème na. Te mikolo muta ba problème na ngati. Il fallait que mikolo na zana na musique ya za première, faire deuxième, biso troisième. Biso na 4-4 pour garçon monde ka yele ko yene mta 3e yete lo lendo garçon na lo lendo garçon mo ka boya ba vitesse mo boye Fabrigas batanga kombo te ye wana to ba sute kombo toke parquet te donc les années fallait premier faire deuxième biso troisième. Bon, si on a une vitesse, il y a un quantième. Bon, on est biso, ne riche tout ça, ne monte. Et riche aussi maison mère. Biso tout travailler tout côté de base. Garçon on a, n'a pas possible. Il faut travailler. On est garçon là. Sur la tengue comme on est awa. Bon, natina Fabrigas ne riche bon on la so moko o azana problème. Bango ko timbale basa kuna tie, bango ko dute ka garçon na. Ka garçon na, bango ba ko longo la. Et yo ka sa yo 3e. On soit prendre la vitesse. Le quoi TVG. Ça là bon on biso 3e. Mo de soya. Et tika no mo ne bima. Et kanga batu. Et kanga batu ti ba 2035. Voilà, merci. Tu ça micro bandeko ba pesa vice-président Christian aussi. Vice-président, voilà. Autant ça micro hein. Ouais, voilà, on a penal net. On a penal vice-président Christian Ozil, c'est-à-dire ba majeur biso yo. Heureusement Celo, c'est-à-dire maniquer vraiment lobby déjà na tangi déjà quoi. Heureusement Celo ba mbotono déjà. Biso to travail to bosser kaka l'autre qui na répétition pour na préparation à clip ya Moronda. Clip à générer sur Moronda donc parce que album m'a d'ici là. Balobaki lobaki tu album mango affiche en album monaki déjà donc la mingi était album Mezoya beaucoup fana noté pardon Bozela. Beaucoup faté pardon Bozela puis album Mezoya magala troté. Bambote ya mingi na L puissance la patronne Sandrine Mupende na Bruxelles. Sandrine Mupende puissance. Le reste compresseur Berry Rouge Massananga Glody le Benzo, Nodi Chubokama, Mama Gladys Mokeko là, Feza RDC, Bolobi, groupe Chaleur les 21, pena chaud, pena les 21, pena chaud, le groupe Chaleur vraiment donc Kalaming était jour J, -6, Bambo Tenabinonioso, Nadia Mokeko là. Vraiment. Lumière ezokota ko umsaka micro te roli mobala pembe de besoin zawana ngana no bakana master moko musicien de Zimbabwe Chamo Maracas akosinga vraiment ki sinjo na chelo biloko na DHL na basise nanga vraiment atelier téléphone na ebité soki avion ekuta na embouteillage na njela Turquie na zo baté soki ba bwinge sali ba embouteillage likolo embouteillage c'est embouteillage ça makasi banda Turquie ti Gabon donc bouchon sur antenne ba bwinge les garouté. Merci na José Malier Roma Salanga na Milan Ana Maïti di Margot Boakisanga Lorette Compressor Beret Rouge I love you na Ningyoka mingi malgré Lorette malgré mais na Lingyo mingi elle puissance la patrona Sandrine Mupende fiko quoi président na vice-président na ebite soko pona nani vraiment na ebite soko pona nani wa nga loba troté Samuel 2 venant à coach de l'animation bana Paris bana Londres nega na bisebi no Moronda
donc moronda nga na kana méchant mabe moronda donc Congo oyo Paris Bruxelles Londres donc faut bina na nenga nyama on ya oloba troate donc bana Paris bana Bruxelles Samuel Eto'o coach de l'animation venanga champion Bidjana JB Kumaluta le pétrolier de Dallas venanga JB Kumaluta donc il fait ce kunzi na bandara na ye déjà donc il fait ce kunzi donc nga mingi zalaka mingi na funga mamuke pour comprendre nga pour va misika ningi zalaka donc jidoka na cha pova na linga kayo motema nanga yenga ye pova yokota na kati nanga yenga ye na bolingo balela kanenge nini chérie yokende te otikanga na souci ye Zolele pauvre Zolele nakina ye pauvre nakina ye pauvre nakina ye pauvre Zolele pauvre Zolele yanzora pauvre Iveto kundi mama Zolele pauvre na pesa mo tata venanga japonais wata inzulukable Japon balatite tolata JB Kumaluta yo binenge zalaka donc yamatu yango idolo yango ya Jani Pangi Ernesto toko couleur ya saranate ya Jani Pangi donc venanga Guy Basket de Paris. Glody Lubenzo de Londres. Glody Lubenzo atina bilo na chez les coma. Mwana mukie kutu. Ah chamo. Glody Lubenzo mwana mukie bilo ke coma. Trésor Candol atina bilo pe e coma. J'ai frère Jambo Djogo. Mais chamo na habité en vieux salam bouteillage Nicolo. Voilà, on va se lever, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à tous les banapoto, à tous les diasporas et les bandas. Voilà, donc Toyamba Makina staff beau rêve, voilà, chez Maman Bibi Kayumba. Voilà, donc à Bétarane à Dubaï. Hein. Bétarane à Dubaï. Hein. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est manga. Tiazo memanga, tia banaka soto kei, le ranga ne manga botel wante to la na place moko chambre moko to sala bien. Ye kuna lera wa pas be to wa. Olege pas be. Moronda. Lera que pour que staff ya ba congolais tout au balamba kuna so ke kuna. Olia na yo ponda limbondo. Ponda limbondo. Et pas na. Ba congolaise na biso. Et pas na mana. Mabea vient jora zoya. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à la grande équipe. Comprenez que si aujourd'hui tu travailles vraiment bongo, hein, donc derrière la caméra, ça vraiment du domaine T. Mon caméraman est malade, comprenez. Ça se passe toujours comme ça. Merci à Alain Django, le roi de Chicago. On a le bar toujours dollar plus dollar égale dollar, euro plus euro égale euro. Fernando Tembo, Motonanjambe, Motomoko bien. Pourquoi pas na merci pour la première dame de Lausanne na Suisse wana Zaina mwana mvuama balobi ntotambola na porte-monnaie magique oazana ngo pour le moment Isaïe et pourquoi pas na Kwaribi Kwaka très fort na carte Australie wana motema ya Angel Mbumba JB Kumaluta yango yo biso manifestara kaka ngayo na liste déjà singa JB Kumaluta babinoko moto asolo la bien te to ko boaka yo te. Voilà. Ouais, en tout cas merci. En tout cas merci à Guilhem Ayindou, les mannequins de Paris à Sandra Moseka, Vicky Mbengi à Gladys, Babi Moutifo Zaramona Molonga no Pembeni, Venanga Lino Konde, les jeunes Malemba, Mongwadi d'Angola, Yamaria Valencia, Libala Ekitor, Libala Lengi, Sandrine Tchakala ya Pada Malosa. Trésor yo yebika Libala Ekitoko, vient jour à Lingibino Mingi Tubana Poto, bo soutenir biso. Il y a Mathieu Idolé, il y a Debo. Trésor Diego Forlan, soliste Lanzaran a besoin de téléphone. Il y a Jean-Jacques Pagna, ça sombre qui déjà, Pichu Baz, Pichu ça, Pichu ça mec c'est pas Jean-Jacques. Quand vous êtes dans la TV Jean-Jacques Pagna, pendant que tout ça pena mec c'est Bélo Basis c'est dans le pena mouvement. À 5 ans mec c'est na mambo sali moi chombo pe a fouti manda moi parler ça les moi genre pena ça bien. A sombi chombo a fouti pe parler.
Il y a Jaja Pagna, comprendre Kaka. En tout cas, tu as reçu ça vocal ya Roli Mobala Pembe. Oh, tu as la politaire à Bogar, cheveux dormi, Sougelala, Espagne pauvre. C'est pas ça José Malier, Roma Sarangala Milan, Body Kiro aux États-Unis, José Dio à Boston. C'est pas ça Mao Yogo. Mobutu na à Boston, la Star Plus 10, Élisée Moutingwa. Vrai chéri, I love you. I love you. C'est la somme le pauvre va te clôturer. Sans oublier Vicky Bomba Sayaya et Yasuka Diva plus Timba Solange. Yasola. Donc maman Ephraim na Manassé. Amuna tieki moteme kote virisa de la stage. Kira bolingo mobima taba bandeli ebeba kaka taba bandeli. Naleli minyo minyo. Naleli minyo minyo. Kuna ebembe matange silae. Pova yaka matange panzana. E kokyo ratela moi mena butu e ratakate. Lisola bolingo na butu e ratakate. Nakanga koreye. Tango zalakate nakanga koreye pova e. Nakanga koreye. Tango zalakate nakanga koreye. Vous kauka bete. Bete ve kauka. Kanga ngamoko e. Nami gumba manami finika. Banama koloti na moto. Nakanga koreye. Tango zalakate nakanga koreye pova e. Nakanga koreye. Tango zalakate nakanga koreye pova e. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba maître Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi Caps donc na yebisi bino ba congolais. Na oui, c'est nos Congolais des Congolais. Na yebisi no Kenya pe la mukina masolo ngo. Ba Kenya pe ba ye mabe. Donc toza na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti. Oyo kangoka na sango. Oyo gasimbizi la sexa kuna auditete. Etali oyo kaka na sango. Na minute oyo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu. Tous les Congolais vous en avez besoin kumba kara danger. Agence assure. Moi mi Caps. Balobi Jaguar. Ezalié. Ezalié. Petit tété. Ezalié. Oh, hélicoptère. Ezalié. Avion. Ezalié. Babem bébé. Ezalié. Range. Ezalié. On doit écouter là. Na moi mi Caps.